Pasteur François, puis Pasteur Tamar. Pasteur nani? Tamar. Pasteur Tamar? Oui, oui. Naïbi était. Azam on a belle tout le monde à moi aussi. Femme Tamar. Femme Tamar, en tout cas, maman béné sans coco ça. Ngaza comme tu ya solo. Na mo selanza mais je peux pas coco sabatu, faut baga solo. Na tika ko yeba été pe naïbi était. En tout cas, naïbi angote. Ngana kamika banzembo ya ba frère à Calais. Neti ba Deningonde, frère Batalantina, frère Mente, ba papa Charles Bombaya. Et puis na yo kapé moi banzembo mingi ya celle Josette Kefa. En tout cas, la femme Tamar Penda limbi sanga pardon mingi, pardon na ba téléspectateur ba Hollanda biso. En tout cas, na tikala ko IBP ko ba été et puis na été. Noyembe ndemo Amina boma moto, Amina petit na yo, tindika nga ya Donai, fula petit na yo. Na bien ngote. Oh, Amina boma moto ebita Amina petit na yo. Mama bene pas ngo dimisa on dimisanga na makasi. Mama bene batu na bino mituna te pomno oza ba panzi sango. Mais tango ozolo ba wana ke fula petit na yo nani wana nana fula petit na yo. Azolo bana nani Tamara lo balanza me fula petit na Donai fula petit na bomela nga moto denga Donai yo petit na yo. Donc Donai nda bomele moto afula ye adona yango mutu o to pe nzambe kako to sambelaka eza na sensité. Omoni bantia mwa na okango ezate et puis yebi kenga za kamto ya ba réseaux sociaux penate surtout ba TikTok wana ba Facebook ngana kota hango penate boya sa ye ba TikTok to bimisi ye boska ngana ko yebe ndengeni banda fali abwaka ki ye mwana Luizo Bateko soki Luizo Bateko e kati e komisi esila uka mutu toboki libanga ya fali e komisi femme Tamar sila uka. Mais nous reprenons ça maintenant dans l'église évangélique belé. Banani va commissaire incrédule ndegewana. C'est ça va servir dans la servante. Tellement on sait mission sur baba pasteur, azom na première mission va comportement na bango, biloko mboka ndegewana a comme diacre de l'église de Christ à la maison. Osa pasteur. Pastora. Osa pasteur. Shalom église. Comme on a ma femme Tamar, nous avons un concert dimanche, on appelle ça nouvelle église. Merci beaucoup. Merci, Zéla. Yoka. J'espère. Nazo Bisayo. Je dois te falar. Osa liboso prophète Nzambe. Oui, Nalandi ango ngapena za scandalisé. Ya solo. Oui. Comment mutaso ba kenza mosali ya Nzambe? Aiko sala. Wona ça qui impolitesse. Ah, ils ont orgueil. Et ça vous orgueil té? Et ça qui impolitesse. Soumission oyo Bible bien pas ya mwasi. Ya ça na ngote. Tout la bonne banana et pas ya prophète Neema sikatenda. Oui. Tout d'abord Mami Loulou kaka pour prophétiser pour na batu ezalaka te. Oui, oyi ko zape mosali ya Nzambe. Au continent d'activité moko songolo. Dieu est souverain. Nzambe akoki pe ko talisa ba makambo na yo pas serviteur na ye. Alobi na yo
na nzela molimo mosantu oyo apesaka biso mpo toloba mais il faut zala na esprit écoute bible lobi tondima bisakoli nyonso te mais tosala nini toexamine ya examine te mbala moko asali kitesi arépliqué On a 12 ya Kabila. Tiens, kata place au tiens en internet. Kata yango tiens internet. Vous êtes en train de faire la promotion, ce n'est pas notre problème. Ah oui. Nous, c'est la prière. C'est la prière. Nous, c'est la prière. Comploter avec tous les prophètes francs-maçons. Comploter avec tous les prophètes kabbalistes. Bisoto la taka tojite. Bisoto la taka croate. Bisoto la taka kipate. Bisoto sala la prière ya formalité. Bisoto tanga ka te. Biso c'est la prière. Rien que la prière. So comme on dit prophète moko. Naba zambala nanzoto. Naba kipa. Naba nini. Ya tuna etadamu na ye. Yebisa ye. Tiens la biso vidéo wana mo. Mobimba. apesi nzambe ata lokumu ata mukete pe nalandi bona mbala ndenge baza kotelemela bafui ya molimo eza te na internet. mama bene mwana nzambe eza likambo lokuta eza ya solo eloko liboso ase defandaka te eza milimo mabe na balango bazoloba wana mobali mpe aza na maîtrise te okopekisa mwasi te ye mobali wana ta mosusu azolia na nsima mwasi ta mosusu azolia na nsima mwasi ata mwasi na nzela ndenge nini bango nyonso bazala milimo mabe Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata esemwa milikola balinami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango ndeko talaka yango oh na Vincent Makela. Shalom shalom balandi nyonso ya Ciel Ouvert TV vraiment tolingaka bino makasi babonani na bino toyebi ke bolekisi mbula malamu 2024 ezalaki vraiment année moko baproblème ebele mais na ngolo ya nzambe 2025 tokoti yango je pense que ozala année moko ya makambo minene vraiment tolingaka bino mingi personnellement mama bene atemaka bino vraiment c'est moi mikolo ebele tomonana te toyaki mona baoccupation ebele mais lelo tobi fo totiaka mayele toya vraiment topesi no ya mbote ebele lelo tozosala émission moko eza tellement monene ya même émission moko ya monene na osenga na bino balandi ya Ciel Ouvert TV beau partager émission vous avez toujours là pour nous partager l'émission vous s'abonner aussi massivement et c'est la biso plaisir ya makasi le lieu d'émission moi ya kitoko makasi c'est ça le roi analyse mais l'analyse n'a rien à voir na yambi mo sel moko ndame munene oh il est tellement alobara bien ya au moins na plateau na préféré toujours na zarnaï vraiment ali bino mingi babona ne ba mama minene kat na bino de bonnes choses ndame vraiment na bino non plus non ba directement invité na ngai ya mkonelo non plus c'est mbote pasteur Vincent on honoré na après-midi à lelo le patriarche bonjour la servante de Dieu maman bene bonjour bonne année à toi ça fait longtemps tous le monde na sur na plateau té merci pour l'invitation na yo merci pour na ba technicien l'homme valable la monie kuna je suis le Andabrom malgré toi qui m'a mingi mais le na monie ya Zali na moni ingénieur Caleb na moni exaucé vraiment nzamba zala azalo kumu sans oublier papa Jean-Marie na mon pas dans des émissions en live et surtout mingi na mon pele kimleki na ngamindo bazo sala musala kuna na ba tozo kama makelele musezo salama en tout cas vraiment de bonnes choses à toi maman Bene la servante de Dieu
l'œuvre d'art ya papa Vincent nzamba pambola yo na bana. Je vous en prie, papa. Je pense que nous avons vraiment dans l'émission à l'élo. Vous excusez biso, est-ce que vous m'avez moi monsieur les autres salama, ba courant pembo quand la biso vous m'avez la toi la programme nene à courant, tous en groupe vraiment vous excusez pour m'accueillir mais vous a toujours les tout les a toujours dans émission. Donc qu'on s'intéresser dans ma maison les caté en dehors émission. Papa Vincent l'autre est assis, je me rends ya munene. Vraiment ceux qui ngamo maman ben habite fona ya. Vous avez vu quand maman donc ngafuma na ye to na sujet ya ndeko femme Tamar ce qui pasteur Tamar sur la bonne sanité pasteur François bi pasteur Tamar nani Tamar pasteur Tamar oui na ebiete azamo na mbali to mwana mwasi femme Tamar en tout cas maman bene sans kokosa ngaza kamtu ya solo na mosala nzambe je peux pas koko sabatu for baga solo na tikala ko yeba ete pe na yebi ete banzembo lepo yoka ngote en tout cas na yebi ngote ngana ka mika banzembo ya ba frère akala neti ba Deningonde frère Batalantina frère Mente ba papa Charles Bombaya et puis na yoka pe moi banze mingi ya Serge Josette Kefa na lingage mingi et puis na moi muke Lorumbongo bon en tout cas ba femme Tamar wana penda limbi sanga pardon mingi pardon na ba téléspectateur ba Olanda biso en tout cas na tikala ko IBP ko yeba été et puis na yebi été pasteur Vincent vous avez qui cherche yo comme lokola batuna nginde komo ese bi lombongo batuna yi lombongo so na bosse intéresse que ebi tchala mwana ona yebi to ngoko mabongo bat ba traiter orgueilleux non maman tchala mwana soko tiena femme ozolo bawana je crois qu'il y a kokanité tchala mwana ebana monde entier ya tango lobi ke nebi tchala mwana te batondi mayote mais soko lingi bimata na balabala sala banquette autour même à 20 personnes 10 personnes au moins tant sous 18 personnes baby était tant sous 2 personnes de baoye baye bon ouais maman beno no yembelo nzemo amina boma moto amina petit na yo tindika nga Adonai fula petit na yo na bien ngote oh amina boma moto ebitamina petit na yo mama bene pas on dimisanga na makasi ya on de bemisoto swanaka n'ebso que au nom de Jésus n'entend comment qu'on n'a pas maté na yemoko mutango na banzembo na yebi yango te. Ça va papa, pour votre information on a expliqué aux femmes Tamar azande ko mwasi o ya bana ko yemba mi manzembo na to yembelo amina boma moto amina o petit na yo Adonai tindikanga fula petit na yo Adonai salanga nyinyo ai mapende monabika nabika mbuma ya nyemwe na ngai nabika mbuma ya bosambo na ngai donc auto bima kala mingi te akena mingi ba montagne donc il y a ma femme ta moi tabou na mboka na biso mais na kamusinga po pasteur Vincent ayebiete yewana azaki to abimaki na TikTok donc TikTok mtebimisie na ba vidéo na osala ko bina ko yembela nzambe lelo to se retrouver ka komi pasteur Tamar bon ana mbali na komi couple Tamar ce qu'on comprend mama bene batuna bino ba mituna te pomno ozaba panzi sango mais tango ozolo bawana ke fula petit na yo nani wana nana fula petit na azolo bana nani Tamara alo bana nzambe fula petit na Adonai fula petit na bomela nga moto dena Adonai yo petit na yo donc Adonai nda bomele moto afula ye Adonai yango mutu o to pe nzambe kako to sambelaka eza na sensité weza kosala ba blague na makambo nzambe yolo bana nzambe ke petit na yo bomela ye moto fula ye boy na boye yango nzambe ngo akomi mutako sakana otoni omoni batia mwa na okango ezate et puis yebi kenga za kamta ba ya ba réseaux sociaux penate surtout ba TikTok wana ba Facebook
nga nakota yango mpenza te boya sa ye batiktok to ebimisi ye boske nga nakoyebe ndenge nini merci nasala yango mpenza te merci pasteur Vincent tokotela likambo monene yango mona informé oke oyebaki femme Tamar moko azalaka akoma mpe mosala nzambe akoma mpe collègue na bino basala nzambe na mito toyebela problème moko yo tumbola yanga nalika bacollègue wana Aza moto collègue. nyonso to bobamba ye kaka collègue na nga collègue est ce que bayebi soki nga naza crise ya collègue mais teke mosala nde boza bacollègue ozoboyeka boyoki te makambo te ozoboya pasteur tolobo makambo oyo ozoyemba wana nakolansama na biblia eza mabe akoma collègue na nga ndenge nini nga bacollègue na nga bato bavanda na sec doctrine bazotemba baloba nzambe oyo ekomami oyo yesu abina biso tokende koteya wana nde bacollègue na ngai me kokamata nimporte ki te aosala bisalasala na ye obambi collègue ya pasteur Vincent non ok papa kaka nde bolobaka biso tolandaka nde bolobaka ke okuna collègue na nga okuna collègue donc eteke bosala mosala moko yango tobengi bino bacollègue papa Vincent sujet toyeli eya tellement monene na minute oyo tiktok akangi tiktok mais naza désolé mpo akangi wana ndenge makambo malamu te ya ndenge makambo mabe nayebi te soki na part no mpo omona ngo ndenge nini tomonaki femme Tamar na plein concert abiki alataka mingi aza mosala nzambe alataka mingi babubu ya minene barobe po azalaka na taille moko eza tellement koscandalize bato te aza na taille moko donc prophétique là donc soki alati moi elamba ekangi ozala scandale est ce que eza mpe évangile est ce que banzambe baza na besoin ya osala publicité ya taille yango nazoloba te mama soki tolobi oyo bino bolekisaka kozala mosali ya nzambe eza vocation il faut nzambe nde abenga yo aponi yo mpe apesi yo etinda eza te kolala na muka boye okomi mosali na nzambe nayi koshoke bato ngai papa na ngai bapapa bankadra ngai omona geste nasalaki mokolo ya dimanche nazwi 3 enveloppes oyo ngai moko na tie na mwasi na ngai epi na ya bana tobondeli mpo na yango natindeli yango papa oyo encadrang asambela mpo na ngai mutakende kotika yango parce que lokwanga mbo nazalaki mwa moki empêché ezalaki servante Blandine na pasteur Pierre Lukoki bake kotikela ye bakaki makambo oyo papa na nga ya kondima to molimo alobaki na ngai ngai nazali kutu wana te alors bato bazokoma basali ya nzambe na nzela na bango moko bango nde baza koscandalize bato kosala ba n'importe quoi mpona kodérape bato bazokomisa bato baincrédile papa pardon comme ye moto eparaît ke aza mwana dodo kamba so na se confondre bato bakoma ba commentaire il paraît aza mwana dodo kamba dodo kamba mta consacré il paraît ah olobi il paraît alors omoni tango nzambe abengi yo nzambe apesi yo molimo mosantu molimo mosantu nde tambwisaka yo mpo osalaka bascandale te parce que molimo mosantu yango nde ezali vrai pasteur me na kati ya bomo ya mutu mpo mutu arespecte etinda na ye tokoteya bato taille na biso te tokoteya bato bilamba na biso te tokoteya bato eke nasali plein église nange esalaka plein mais tokolakisa bato voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde tokolakisa bato Jésus Christ oyo azali sauveur oyo azali l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde tokolakisa bato Yesu Masiya oyo akoki kozwa mwasi na ye ya libala tokolakisa bato taille te taille ya moto ekobikisa motu te mbongo ne kobikisa motu te kolata ne kobikisa motu te mais c'est Jésus Christ qui sauve soki azoba bato eza na taille aleki taille ya moto oyo ayaka wazaka mokuse boye moto akomene koto ezaka nani oyo elongi ezali lokola bato balibisa ngai grand B soki grand-père soki grand-père aleki taille ya mwasi ya grand-père pasteur yo calculer kaka mwasi ya grand P soki grand-père soki grand-père est ce que po yo moko oyebi ke aleki ye te aleki ye te mais yo omonaki mwasi ya grand-père wana nayebi te soki aza kosambela to asambelaka te
aya bandolakisa taille ne et pas bato ke botala taille na ngai na taille ya solo omonaki yango non azaki ne kimia mais yo bazobenga yo soit servant de Dieu soki pasteur soki pasteuresse oye obandi kolakisa bato taille na yo tout simplement ndenge wana ngai na yambaka kunda sister bakunda sister bazebe na taille babe na taille ya leki bango nani ye femme tama mama est-ce que vous bakunda sister boy ngala vaka na bango boy deux fois te mais parce que le bela bataille na bango te surtout ndeko na bango azala fikili sidi deux fois te bazo ba taille na bango te la ki sabi son kolo Yesu poto bika taille na yo mobane ndandu la ka na ndako na yo na chambre na yo mais na biso bato oye ko beta musique soki ankolo oye botia bato kolo la ki sabi son kolo eloko wana ezaki propriété mama beni pasteur à part wana ko sala vidéo lokola ayebisaki bato kena na taille après leki aussi asiko vidéo pena alati pantalon ekangi ye enfilé bien siko azobina perde so loketu vraiment boye yo juge onde omoni ki ase contredire ami contredire ye mo ba bika la taka biloko munene po aza na taille yoko ba kiloko aza na taille aza na ba matosi te matosi aza na ba matosi solo koleka membeli ya belle sikoyo yo moko lisusu oke kolata pantalon au filet yango ale ekangi yo obandi kobina mabina ya loketo ozomona teke ndeko analimbisa ngai ayikozala biliu mabe papa mosala nzambe à travers ye na zo wana abondeli bafame ebele babongo mitema likolo ya mama wana alors zeso mimi mabe ndenge nini mama bibelo bibokoyeba bango na misala na bango na bizaleli ata azobatama me kosalaka bamakambo mpo omonaki aza ya nzambe te ndakolo bango mbala boni bapapa kelele babongo na mitema banda kala yoka papa kelele na baskandale bavrai serviteur papa nanga Jérôme oke na baskandale yoka musemulamba na baskandale babongo na botema vwa biso me baza toujours kotambola alima liboso ya bato mpe liboso ya nzambe okamona baskandale wana te je connais beaucoup de servantes okamona baskandale te amikumisaka beauté na ye akumisaka taille na ye akumisaka soki nani non ozomona mama bawana baza basali ya nzambe te baza kwa mpona kopengwisa bato obi nanaki émission moko ndeko pero ndeko pero azolela me mpona nayebi te so ndeko mosango ye wana. Mais avant de parler de ce dossier-là qui me tient à cœur, laissez-moi d'abord donner un conseil à cette femme. Bandeko, moutoye bimo na moi sur azate, ce qui femme tamar, ce qui femme tamar. Ici, vraiment, je vais parler avec mon cœur. Moi, je ne crois pas à vos histoires d'église, des réveils là, des dénis là, ici, tout ça. C'est à tous ces escrocs là qui volent l'argent là au pays là. Je suis diacre à l'église du Christ à la maison. Je suis membre influent de SM, église du Christ à la maison. Parce que bah escroc mi yibio yo bas encore OK église à Mukuna, Dumba ya Mukuna dans l'église. Voici l'homme et les églises. François Mutombo polygame. Nanizi, c'est des escrocs. Et nous sommes au temps de la fin. La Bible dit que beaucoup. Est-ce que cette femme ne peut-elle pas se calmer? Banda fali a boaka ki ye mwana luizo bateko, soki luizo bateko, et kati et commissaire Silauka. Moutou Toboki. Libanga a fali e commissaire femme Tamar Silauka. Azolela. Ne reprenez pas que ngai na koma diacre. Ya église ya nkolo na ndaku. Mais ne reprenez ça maintenant na ba église évangélique belé. Banani wa commissaire incrédule ndenge wana. C'est ça, serviteur et servante. Tellement que c'est l'émission sur le pasteur, ils ont appris l'émission sur le comportement de Bango, ils ont appris comment diacre de l'église de Christ à la maison. Mais il y a des incrédules à travers Bizaleli Nabango. Mama Bene. Tout ça la keba, Balanzemba ça la keba. Bana kabana kina kabangomba, ona sala kaboye, ona sala kaboye. Mokomona,
suka bizaleli na ye kobima soko zwana na makaku coupé tikela ye tokotala place akobimisa mokila place akotia mokila na ye nzambe bawelaka yango te mutu kobeta nazali grand servante nazali mosali ya nzambe bawelaka yango te me tokotala bizaleli na ye ekofundaka azaka ya nzambe te mama bato balandaka biso boka makambo tozoloba mosali nzambe ekoscandalize bato te akobetisa bato babaku te bazonga nsima sikoyo lobi ke ni tiktok eningani mpo na ye eske ningani ndenge bie te na ndenge mabe alors eske mosali nzambe akoningisa bato na ndenge mabe non. Il y a d'autres personnes même basé analyse, bazo critiquer, bazo loba tout ça. Yango bibelo bakite. Bakwada kombo nanga, bakoyemba po nanga, bakoteya po nanga, bokoyeba bango na bizaleli na bango. Yango lobi wana. Merci pasteur Vincent et tous qui wana te vraiment ma caméra tellement ma casse. Au pas to kotuna likamoro boza un peu grave. O peut scandaliser même ngamoro ne la zabo ça linga vraiment bien te mais na pesina nous babona na batu nyonso o ba wala na émission en direct vraiment ambote na bino babona ne ebele papa Vincent to la lito la moka to monika même femme Tamar wana akenda qui paraît que na quelque part na so pe na salle moro boye pona kende ko tala loi qui pona ko musique na ye là comme kuna kuti ndeko pasteur prophète Neema na kati kuna aosa l'activité ye pa ya koti avant di liboso prophète Neema zaki toujours activité ka ba prophétie aneka ko prophétie pour na batu ma bezole ka la vie ya batu tout ça comment na moni femme Tamar ani pe ko prophétie pour na ayeba ki epete ando baka no zebo na moni mama na moni makampo na yo na moni soki milinga ma belé bon na concours à l'homme valable on tient on peut mais moi interpréter tout exacté mambo pasteur prophète Neema monaki pour la ndeko Tamar mais prophète Neema benga qui yara na bonde la po non mais na kamwa ki que niveau ya orgueillezo moi ça na zanango aboya ki komata na cher en tout cas rester qui devant prophète Neema et ça là qui vraiment ils ça la tabou makasi si prophète Neema qui ti pembe na ye donc comme la degré hein azoboya même ba question au prophète a tourner qui oza kombo nani donc azoboya je ne sais pas papa Vincent vraiment ils elo comme alamu tout elo comme abi olobi papa lo valable na Joshua ne va faire élément ngoti senga batia élément ngo bongo to tala soki ni ngwele kaki si manona ya nola na concours à l'homme valable otila biso élément oyo ya femme Tamar na prophète Neema Oza pasteur. Mamãe pastora. Oza pasteur. Shalom église. Comme on a ma femme Tamar, nous avons un concert dimanche negi, on appelle ça nouvelle église. Merci beaucoup. Merci Zéla. Yoka. Espera. Nazo bisayo. Je dois te falar. Oza liboso prophète Nzambe. Estás em frente de profeta de Deus. Nazako mona. Estou a ver. Bilinga. Fumaças. Milinga wana ozomona yesu na kati te. Nessa fumaça já não estás a aparecer dentro. Oko reconnaître que na prophète Nzambe. Vais reconhecer que sou profeta de Deus. Retourne à plateau na biso papa Vincent moni élément. Oui, nalandi yango ngapena za scandalisé. Ya solo. Oui. Comment mutaso bakana mosali ya Nzambe? Aiko sala. Wona ça qui impolitesse. Ah, ils ont orgueil. Et ça vous orgueil té? Et ça qui impolitesse. Soumission oyo Bible bien pas ya mwasi. Ya ça na ngote. Que y a mon connaît prophète nga humilié quoi. Ah humilié pas dans mosali ya Nzambe. Ah humilié par rapport à quoi? Est-ce que c'est possible, pasteur, peut-être que vous avez pour la paix, mon pasteur, est-ce possible?
Oui, c'est possible. Tout d'abord, on bandana et pas ya prophète Nehema Sikatenda. Oui. Tout d'abord, Mami Loulou, kaka pour prophétiser pour Nabatu, et ça l'a raté. Ok. Tout d'abord, ça l'a raté. Oh, n'a kaka awa, n'a que ça activité moko pour la gana sakolaka. Ça n'existe pas. Tu as un côté à Jésus. Na kati ya koprêcher maloba ya Nzambe, soki Nzambe alingi ayi koloba pona quelque bato baza wana. Mama servante bene. Oyebi ke na mboka na biso basombisa biso na ba carte prophétique. Ah. Oui. Nete solo voilà bebi en côté. Basombisa biso ba carte prophétique. Oui, ils ont un numéro mutu. Tu peux prophétiser par rapport à jeton wana. Or que ça qui escroquerie. Et ça l'a m'a pété. Oui. Bah toi voilà bah son bah jeton mais maman bene et tu là que ça l'a maté. Oui comme ça activité évangélique. Na quatre y a activité évangélique wana parce que le lobanza me zali la prophétie par excellence. Nzamba ikpe kolinga oyipe kosakola selon volonté Nzambe mais yo moko te no ikoloba ke lelo les activités moko prophétique na kosakola pona banusu bakota awa yango zomo na bazo pesa bisakola lokuta et ça l'a raté na leki pa ya femme Tamar oui oyiko zape mosali ya Nzambe au continue d'activité moko songolo. Dieu est souverain. Nzamba koki pe ko talisa ba makambo na yo pas serviteur na yi. Alobi na yo. Na nzela molimo mosantu oya pesa kabiso poto loba. Mais il faut ça na esprit écoute. Bible lobi tondi mabisa kolino soute mais to sanini to examiner. Il a examiné tembala moko asali ki test à répliquer. Les autres savent que molimo eza kati na ye eza molimo Nzambe te. Pour examiner te. Bon, ce qui provient Nehema, alors même de la part du Seigneur. Yo ye o telemeli yango. Donc telemeli Nzamba bengo apesio musala. Tasu bakamango za solo. Pourquoi examiner kité? C'est ça le problème. Omi kiti sananu atoza renommé, atoza révérend dans soki ya niveau nini. On équipe surtout. Mais vous me quittez ça. Oh yo kananu. Peut discerner. Mais on m'a dit que tel est bella. O boy yango. Babengi yo oya o boy na mi sabato. Quelle politesse spirituelle. Oui. Azem poli. Soki Tamar. Azem poli. Yako sakanate. Bandeko, nebisaka bato mingi boye. Soki to okobanga ta Nzambe te. Même soni ya miso batu. Et même so maka mususu. Parce que c'est là qu'il y a public d'activité. Aka ko selo ko ndengo na te pour a humilier prophète Nehema Sikatenda. Non. Bible le dit les des prophètes soumis aux prophètes. Oya ye wapi yango. Maman baza basali ya Nzambe te baza barasi mabe o baza ko kota na milieu basali ya Nzambe pona ko bebisa évangile. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, baza ba servants de Dieu te. C'est très important. Molimo Nzambe zaka molimo ya humilité, molimo ya soumission, molimo ya discernement. C'est ça le problème. Donc ça qui baba kambuana ya mona qui sont en demi prophétie wana on dirait Ami Kitisi. Ami Pamba. Prophète Nehema a humilié. Non. Papa Vincent, tout le monde a bon Nzambe pe. Pour que la Tamar abimi ka lobby en expérience qui bon Nzambe. Ça l'a rappelé hein. Parce que Nehema za likolo na je pense. Expérience dans le domaine de Zalak. Oui. Oui. Expérience dans le domaine de Zalak. Même na Nzambe et Zalaka. Pour prophète Nehema za grand. Femme Tamar abimi ka na ba né ce qui passé ce qui écoulé wa.
il faut quand même n'habiter monsieur amonaki yango to kokani quoi poni qui comment je peux dire nini mokili pe na nini ngo ingratitude wana mo orgueil hein aza orgueilleuse wana vraiment aza orgueil ya makasi ata na musuni boye soko ti yo ti préfère neema nazala nga ni pour ni contre même na musuni boye to ngata matama ka molimo yango bakokani te taso na âge bakokani te wala za qu'impolitesse c'est comme on n'est pas comme ça tu ben crédit c'est ça le problème bazo ko tout qui s'amisa l'ensemble bazo ini sabato Jésus bazo boy sami matabatu maloba nzambe bazo boy sami matabatu église. Papa Vincent, comment ça maintenant maman Béni? Oui papa, papa peut-être souki ka wana tete OK vraiment souki émission na bisko ba scandale les autres continuer. Oui, après wana ba les kagina mbali na baza couple, to couple ba couple ni pastoral. Na évité donc baza couple pastoral. Voilà. Ba les qui na émission basalisco direct. Non, c'est un homme valable toujours. Élément pour la bayoka mambo ezoleka mo élément ya ta son ya prière manière au sala à vous on a 12 ya Kabila tiens kata place au tiens en internet kata ya motia internet. Vous êtes en train de faire la promotion, ce n'est pas notre problème. Ah oui. Nous, c'est la prière. Nous, c'est la prière. Comploter avec tous les prophètes francs-maçons. Comploter avec tous les prophètes kabbalistes. Bisoto la taka tojite. Bisoto la taka croate. Bisoto la taka kipate. Bisoto sa la prière ya formalité. Bisoto tanga ka te. Biso c'est la prière. Rien que la prière. So comme on dit prophète moko. Naba zambala nanzoto. Naba kipa. Naba nini ya tuna itadamu na ye yebisa ye tie la biso video wana mobimba tie video nyoso mobimba la fille de Stella Ndumba la fille de Dodo Kamba la fille de nazo yebisa yo ne suis pas n'importe qui tuna de Nile Simon monde lelo to so fanda yo mutu moko ta ko chama maboko n'importe comment itadamu na yo to yebite vie na yo to yebite otabuli na nzambe ndenge ni to yebite na ya mutandi bocha maboko salité ngotama maboko bien aimé. Problème est awa to Satan ayebi esika aza ayebi esika akui. Nous allons nous retrouver encore dans la prière à 22h. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Paix et grâce à vos demeures. Je souhaite que la paix et la faveur vous accompagnent. Nous allons nous retrouver encore à 22h pour la prière. Que Dieu vous bénisse. Tozongi papa Vincent, je pense que yoki balek pour expliquer moi muke baleki déjà baleki sur l'émission a dit que bazo finger dans bazo critiquer Neema mutu ta sur maboko mutu monte so uchi wapi so moni prophète alati nzambala alati boye tu peux s'abimiter moi sur notre commentaire ngamona Dodo Kamba ouais ko simbanga elo bazo ça dire mais bazo finger batu elo que tikira ma na direct yo. Quand on va lancer la direction pour la critiquer, qu'on a commencé à parler à langue. Papa Vincent. Molimo mabete. À langue, on communique. On a dit Mike Kalambai, ne m'a pas papier, il y a un peu à son âme, Nakubuna. A Siliki na cher, ni ko na rebo sata rebo. Papa Vincent. Interprète pas lui. Et yeme tereshi. Blue Karabara Sata. Est-ce que c'est normal de critiquer Batou, mais na souka nango na langue? Eh papa. Mais ça me dit ma bête. Mais ça me dit ma bête. Na balango bazolo bawana. Mobile pas la maîtrise té. Encore que ça moi cité. Yé mobile wana tapsusu. Azolia na sima moi si. C'est ça. Tapsa zolia na sima moi si. Autant moi c'est na nzela ndenge nini. Bango bazala milieu ma bête. Moi c'est un ndenge soki azo professeur asima mwasi yango na mobali fosolaki mobali elumbaka yo nga nabetaka tolo naza mobali ya solosolo na mobali ya solosolo atako mwasi nanga asalaka bafere atako mwasi nanga soki asalaka nini nga naliaka na nsima ne te kutu ye nde mutu aliaka na nsima na ngai yo eza gigolo te ya nini
Tibo tamu tu na cercle tu ko za gigolote. Est-ce que vous avez un gigolo? Pas un pasteur, on appelle gigolo. Ba faux serviteur. Ba faux. Bible le bien bois le biboye. Ba besoin ya mwasi. Vous savez pas nani? Mobali. Ya mobali na ye. Faut mbanda zo ka charge ya mwasi. Moi ça va charge ya mobali te. Baba balusi yango. Si ngala ko sepela ba mibali nyonso oyo. Ba pasteur oyo, basala mo moi sentaka bango. Basala mo saka mo basemi. Et on sala bien. Ya ba benga ba chigolo, et sa propreté. Et sa propreté. Neema ata kota so zebe na berer na ye. Mais moto soki azaki ne boli mo nzambe. Angeko mata. Pour le respect ya mosali ya nzambe, pe pona lokumu ya nzambe oyo. Ya yeli. Oyebi batu boni ndeko ya pengusi. Ebele. Batu akomisi mo ben crédit. Akeko ya abati et pas neema. Habité prophète. Gloire à Dieu. Mais ngai pe naza mosali na nzambe. Soki nzambe lakisa kyo likambu. Tokosa nini? Tokosolola. Ngape na ye pour naza na activité. Na kosa activité na ngai awa na salle oyo na profiter na ye na nzela na yo lokosa activité bato bazape mingi na teka babiye na ngai na komo na nkolo menzambe apambola yo na oyo alakisi yo. Est-ce que c'est grave? Il y a mon grave. Mais nema zo tourner même kombo no nani nye kombo na yo nani nye oza to kobote oza nani nye oza nani nie mbala moko ngape na yaki pona teka babiye na ngai comme na ngai femme Tamar na yaki pona teka babiye na ngai ko expliquer tout Tamar wana laksini na lo balanga ngote poani po to ki pre vrai non na ye to landi e pa ya ndeko Sarato la vrai non na ye ezali Jaël soki pe kombo nango na suka wana. Voilà, mais il y a mi petit femme Tamar. Donc on est surnom na femme Tamar. Na koiko kamata ba kombo ya valeur te. Oye ça na signification makambo ya likolo. Na pesa ngona bato abongo. Na oloba te. Jésus ango. Ah bato babenge bongo etali bango. Yo benga. Ngala zondi bango te. Soki komo na ye mamweni to nani. Ce qui n'est pas comme un gobé à combo naï. Mais le rôle c'est pensé que une femme Tamar, il y a un lobby en. Mais après Sinzambe, ata le kumu, ata mukete. Pena landi bonamba lending bazako, ko telemela. Bafoui à molimo zate na internet. Mama bene, moi na Nzambe, eza likamba lokuta. Eza ya solo. Et là, le boss se défend raté. Ah, se défend raté. Vous avez maman ben? Oui. Ezala lokuta. Ezala ya solo. Moi, n'entends à se défendre raté. Maman ben, oui, que c'est le mot va faire une émission sur internet. Ba finganga ba criticanga yi. Ba le ba même que tu quelqu'un a senté. Ba toi dans émission, ya kala kala ba yebi. Na sente boye na boye mama bene na lobaka kaka likambote soka za bongo yana mosi mona tazemi zemi ebota makateme saka nini ekobima kaka tilelo osomona ba kritika ba sala be mission mena lobata ite mena za na bano bebi koloba ba sanga pe pension to ko répondre ngabité Bible dit que Jésus a kendaki na ekulusu. Yo aza nzambe mama bene. Ma kendaki lokola l'agneau de Dieu. Oyo azongisiaki ata réponse te na bato bazali kosala mabe. Mais biso bizali tokomi nango likambo oleki na chair. Chaud. Likambo oleki na internet. Likambo oleki na TikTok. Mama bene. Eza molimo nzambe te. Nakoza likamna mwasi na ngana bana nga. Toka inte pona likamoko na leki na TikTok. Sko po bata TikTok na basala ngai nini tango bakolanda ngo. Tribunal. Nazo baka mama bene servant de Dieu
eza molimo mabe, crois-moi. Merci beaucoup papa, to comme vraiment na suka. Il y a émission na biso ya lelo. En tout cas ngai dans le barak et Tamar Bongisa. Bongisa po ya qui vraiment bien. Ngala sute ke libanga ya fali ndio ba ba yamte salike. O sala pauvre to fali te mte salike obima. Nzambe ne mte salike obima na nzela TikTok. Maman donc fali. Donc fali so pa lo bagi ya lobela ki e bon. Ya pesi mo akila wana quoi. C'est long bande comme suni bazolo ba bon ngai ko et so comme sanga mingi ndo tama vraiment na o matite non comme na niveau alors mbongo te non comme na niveau ya ba mari misam te pe à son âme non comme na niveau anate donc bukana kitano mapeko c'est la ranzambe poto wana te nte ko sa te ko na poto so na poto bazonga le la la na poto le bikuna la azala nini ba ko te ba sala nzambe te vraiment ndo tama bongi sala makambo esala kitoko te na ebi ndeko moko amela tina poto lobe na tonga ko melasi awo ake songa melati na poto lukuna lobe na tonga awa oyeba ka mwana nga Serge li oya kufa Serge azalaki lelo atozane annexa ça omona lobe a voyager yo yebi omona après 2 jours azawa akeli susu après 3 jours azawa ngale seko na bi mama lembe seke lembe seke Mazako le katalo baba n'importe quoi. Maman, wana bazali bato yo diable ça ko cliquer bango d'église. Pona ko bebisa lokumu ya misala ya Nzambe mama Bénédicte la servante de Dieu. Crois-moi ce que je te dis, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Na kombo na Yesu. Boko pesa absoka ba raison, attendez-les. Merci beaucoup papa Vincent comme vraiment la souka émission na biso en tout cas na pesi merci na bato balanda ki ba rolanda émission oyo pe na ba o bazola nango sur place na pesi bino merci mi ba bona na bino vraiment Nzambe abate la bino longévité kat na bino donc azo ma partie azo ma part ya vie na bino vraiment Nzambe le pambola bino mingi apambola batu tout basala na ciel ouvert suivi apambola l'église corps de Christ vallée de Bereka vraiment Nzambe aza na bino longo ane eza ne muswa eza pena na mpepe yes kapende meso apambola o ezali papa na biso molimo le patriarche pasteur Vincent Makela vraiment Nzambe apambola ebele papa Vincent pona ko kabwana non c'est moi conseil mukie pour je naebi ki bino boza ba paka o bani misala ndembe liboso ba femme tamaro ba azabana pop na bana obimisi ba femme tamaro kutu baza kutu te vraiment moi conseil mukiem ba bungi mo mkiba tengami moi conseil pona bo so ba rolamba ro ya mona boboto bo manza ba kopombola ba mingi to papa Vincent à vous azonga na nzela soka zaki mosali ya Nzambe solo paza mosali ya Nzambe solo azonga na nzela ayembela Nzambe kana na solo songo la piseli kamba koteya ate kana na solo pona ko édifier batu mais pona ko pengisa batu te nazo bana mobali na ye tala mutako sayote borgeye bato mafinga bato yo balo bakangai même na ngai tolo bango so pe ngai le kimi okoma ngai okoma ngai nana mona balamba ngai na fête ezala makate keba mo bato bazola ndo wana bazoka puye bino bazokosa bino bozonga na nzela Nzambo to sambelaka akopambola bino na pesi no conseil tant que papa peut tant que kulutu au nom de Jésus-Christ voilà. Moi 2 personnes babonani toi na sika moi 2 personnes 3 personnes babonani le robi 2 3 personnes na pesi babonani na ngai et pas batono so balanda biso pas bana nganyo sto akondima na France na Belgique na États-Unis na Europe na Asie na Océanie et puis l'Amérique mais pour na ba combo na pesi bonani mi epa ya mwana nga frère Flori ya na nga ya Jean-Marie leki na ngai papa mindo faye makela mobimba bona ne pas bokilo na nga botela nga mwasi kitoko mama Marcelo mwasi na nga leki kapi mondele Nzamba pambola ye na pesi bona ne pas mwasi na ngai Nzamba zana ye mon œuvre d'art et pas bana na ngai et puis na pesi mbote sou makasi et pas ya famille na ngai makela pena église avec les Bereka
na basali ya nzambe ya vrai de beleka année oza année ya porte ouverte oyo nzamba ko sala ma mebele ndego lobi vraiment natanga bakombo mingi so natangi te bolimbisa bozo ape ma ndenge nana ba mabanga mais ba de na dédicace sakabino mingi nzamba pambola bino au nom de Jésus-Christ. Oui, Botika l'a toujours branché na chaîne Nabino Ciel Ouvert TV. Oh, il y a toujours pour le moment il y a malam, il y a kitoko. Bobo salaté, bo s'abonner. Tout mataba abonné na Ciel Ouvert TV. Bo s'abonner massivement. Bo s'abonner, bo partager l'émission. Ceux qui nzambe abateli toujours. Tu restes sur l'émission Moussous. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert.